Ah, ferré pe, il a ferré, bah nous à Bayakana. Et autre n'est pas il a viol, mais. Bon, il n'y a pas ces gens qui viennent les padres. À sa place où il méritait qu'il était là. Place à sa pena et ça n'a pas si. Il fallait zala na temps où il fallait zala parce que tous les maman na concert il y a qui moto yebi et bête le 30 juin 4x4 et bête c'est un qui fait na biso les padres zala mais bon bah courage qu'à place à zali belé faire abungela les rois de la forêt qui impolitesse na yendi qui l'impolitesse ni ça la qui abungela les rois de la forêt mais étant que papa atali qui était à moi na a mérité ba place au azati. Il a fallu pour prendre mon tassel marambo. Na idée na ngai. Mbote na balandi nyonso misala kolanda émission na biso. Telaka je ne fais akala la mosa peme fimo sola kana bien fimo da kana bien. Yako kamwa eza le kanamboka na biso ba musicien na biso bakomi kabo pito pale lelo tota bona quartier awa to circuler kaka pona dossier faire gola et puis biso ba journaliste pasi ba fanya faire gola pasi misi ba do sepela misi ba o sepela te yango to ye to panza kaka sango to tumbaka mboka ngo te ba secret nini eza na kati po ba fanya faire gola bele ba o sepela te et puis ba lela faire boye mais biso na pe le protif de biso ka vérité tout okundo la secret o eza na sali banga ngama biloba ba pona ko bimisa secret ya kati le tout secret ya faire gola et ba fan na o alinga kaye na ba pe balinga ka faire gola te bino moko bolanda boyoka ba réponse e ko bima minoko ya ba fan ya faire gola. Comme on Aristote. Est-ce que Ebi Mamboué les canambo cannabis pour na dossier à faire gola? Bon, apparemment, tu es bi Mamboué les capons à faire gola. Bon, soit disant tu as qui à propos ya ba makammo bo le cas depuis 2013 yango ba wana ko PC ba convocation banda ko se présenter te. Ndé tozo yo kaka ndenge avocat na zo loba pour le moment mais profondément makambo penza toyebi non te bon nde biso so toyoka ndenga na zoyoka ndenge yo pozoyoka eza bongo nde tozoyoka mais détail ya bien toyoka jour oyo bon pesa biso annonce bien que te eza boya propos ya makambo bondi toza confirmer ya makambo oyo ezoleka kuna de niveau pour le moment ngana toza akini mutu asa kuna azati moi toyeba profondément ezati mais yo bomba faire gola mingi sika mutu na ye bomba faire makasi oyo ba oyo kasi na ote sika bomba faire nako bomba les padres te biso so yebi les padres asali makambo minene na mboko te ya bien asali to yebi biso nyonso ngana yo abeti ba musique ya bien oyo yebi ngana ote mboko esala ba succès ya grave les padres to yebi donc pona mabe na ye zate ke to bimisaka mabe ne makasi mais faut que le bagnoso o muntu asali ya mabe ne malamu o asala ki nga ezaka pona ko kundola ka secret po ne bolinga faire gola misi balinga na faire gola te aristide ta bongo te ouais eza bongo kando zolo eza bongo mais faire gola pona nga na moni pena mabe ya makasi asali te parce que ça qui mabe eza parce que a se présenter te na ba convocation ba ndo tindela ye a se présenter te ya mabenda salaki yango na mwana na sali ke akufune na partie justice nde ba interpeller ba bengi nde bakangi il paraît qu'abetaki mwana ye eza bongo il paraît qu'abetaki mwana nde tozoyoka bon ya pas ces aka venanga les padres à sa place où il méritait qu'il azala place à sa pena et ça n'a pas si il fallait zala na temps où il fallait zala parce que toza na maman na concert ya qui moto yebi et bête le 30 juin 4x4 et bête c'est un qui fait na biso les padres zala mais bon courage qu'à place azali belé misi balobi ke po faire gola amona na te na concert le 30 juin tika to manifester me loko moko boye pour que faire gola aza éliminé bon tu ebite wana soza ba fan na nani bakolo ba biloko bongo nditi biso ba fan les padres toko sa ba biloko wana te faire gola fa se présenter ne toyoka qui soit disant vena biso Igwe des rois de la forêt alors qui ce qui tout va bien dans 2 semaines faire avant concert beta faire azobima on se présenter na concert c'est sommelier azwaki ba appel niveau likolo bon ndeka tolobaka bien oui bayoka na raté mais ndeka tolobaka loboko mwana bata sombelo na loboko jamais ngokata loboko eza makambo papa na mwana malgré faire abungelaka les rois de la forêt qui impolitesse na yendi qui l'impolitesse ni sala ka abungela les rois de la forêt mais étant que papa atali ki ataza mwana ako mériter ba place azati pe bisika mo ya passe mignololo pas cité eza eza bien mais place aza moi
Puis moko yebi ba nini ndenge ezaka na liberté pene ezate. Liberté ezate. Donc ça li wera pas c'était que papa avant na ye ayebi faire rigola puis ce concert sengaka se présenter aza invité d'honneur à se présenter. On minga lo bezate pour na faire rigola. Et ça la biso capable si ba fan ya le padre malgré bimisi concert na et bimisi album na ye et beti pena ndenge sengeli parce que yimo kaza place moko mutanga sala ngo ba promotion azate ba courage ka place azali. Bon, pour na biso ba fan ya le padre toi sira ozala. Ozala se présenter na concert. Bambote na pa na balandi. Bambote na nga pa Augustin, papa Norbert Lorali na mosa pembe mosa mbishi. Na pesika bambote belé na famille na biso famille Malata, famille Mbibasala, bambote belé. Ngaza biso zo bafani héritier, bafani ya Watanabe mais teke vient na biso faire rigola. Izo sa biso ka passe komoni na place wana zali. Nzamba sunga ye kaka. Que tout le monde est sous libanda pour qu'il y ait ça la promotion et azanango pour un album na tout bimisa. Na mabe ngana ibina mabe ya salite na ebité moi za makambu ya bango ya famille on a ibina te mabe ya salite mais on a aussi ngaka ke jité ça musana nango que tout le monde est libanda bon o ngana wolo baka yango wana te ezate ke esimba kate sonde ngana ebité pesa basona te nga bena na ebiongo te fonga na fana wata na ebisika ba beba na peti aza vie na biso to lingaka e mingi avena so to lingaka e mingi mais to ebisika ba sona te so ba fana wata to derrière faire rigola donc to na promo na été donc so total même ba page ya wata au mona ke à soutenir yemo na ba message wa tchétché wana donc aza vie na biso wale padre vie na biso donc to na promo na été a vie na biso pour le baki ke si tout va bien une semaine, 2 semaines, tout le monde a fait les bandes. On a fait un tu veux dire que sommelier, on a fait un bon. Mais quand on a politaire, na bango ya concert, na bango ya les 30 yawa. Donc on dirait que à Robimasiko, c'était prévu qu'il y ait un concert. Mais on a fait dommage ferré à Ozalate pour que la situation soit en Angola. Tout coup va remonter, tu peux pas coller au de Bazalite. Mais il pas zalaki pe na te ya zalaki oui azalaki mais bakolo wengende bazali so to monaki wera te so to monaki jibete moi to ngoza na problème bakolo wengende bazali asa mona wenge mais akoko ozala ko ozapete et ozabina na impact makasi te po bakolo wengende bazali bakolo wengende to ba tete wenge bazali mais ya za mona wenge azalaki mais aza penda te ke il fallait ka ya zala nde makambo ezala même pendant ko chele netikal azala c'est calme c'est belé ngana ko tanta bakombo te ndeti mutu mota ko chele ekal ngalo balanga vite ndeti nani kasi au concert les années ya wawera nde na ba jibe ba Blaise Bula ba Adolphe concert années ya bango c'est que fallait chele bango kal faka chande kal so pas wera so pas jibe mais pour faire penat azala teto et donc ezala penat te ke o soki ya zatende makambo ko beba même pas anga azala ta que dernier fixe ya wenge les ba mona ke ba ba ke na pour so ba bi histoire ti et ba mso ba bi histoire te mais ba to ba bi histoire on a qu'il faut la mo wana ouais mais pour na concert penat boye ke faire penat présence na nditi pour na ngai eza penat et na penat importance te pour biso to ba banzemba wenge donc tu es d'accord ba yemba bango na disque ye c'était prévu na disque ya suka nde ekutaki séparation ya wenge do yemba ko tuté concernant le PC azalaka ndazalaka do vie mo boto lingaka mingi azalaka nda se comporta donc to sepela to mona sur libanda donc c'est ça ba dédicace na bon ba dédicace na ngai na ko pesa na ingénieur Berni Mudima motema ya mère Lisimu Stampa mère ya Agathe na bo sente ikwa make-up na Barumbu donc Plamedi Chassa donc yango bo c'était masalanga Mobutu Paris Salimas masana artiste connaît English donc c'est ça faire rigolo avec singa na Europe kuna azui abeti mwana ne moi simbata mais bana lelo yo bana wa européen ni bazalaka mitu de beba beti mbata mo boye abengi 12 c'est bokitana yo bikande zalaka mais faire biso ba fanatique na e to pesa ba bonne chance comprendre hein agani mo posana faire pe o yika faire ba no ba kana o tini pe ida viol mais nde to yoka ke teke ba fanatique na e ngo violité yo bika bana poto ne baza ben poli bana français
yango esengaka mwa mbata oyebi kaka na kinde ezalaka okafele papa mwa mbata me na Europe ezalaka bongo te na Europe ezalaka ki obeti mwa moninga obeti mwa no mbata ocomprendre abengi mwa appel à police eye wana oyebi kaka nde ezalaka me na procès wana nde sola biso bafanatique affaire egola Jésus de néance me tokogane procès wana biso mpe toyoka yebi kaka bongo ke fe avele mwana me yo mo oyebi ka bakankini bamisicien bala nango na bamasa na ye eso baowelela na travers mwana na ye baprofite mama batiele mwana prison bafaire souffrir ye te mpo na ngai na ide na ngai eza fali pupa nde moto asali makambo na ide na ngai aya fali me toyebi te on sait jamais yo mo oyebi ka nde ezalaka eza bongo mama yaka bongo tosani me biso bafanatique na ye dega ta babenga Jésus de nuance bakopakata o bakopakata me yo mo oyebi avant makambo ekwea me fere aleka eda na clip na babeta ye bakopakata wana abatika bango bayebele me bakopakata ocomprendre yaka don avoi bapesa ye yango bamobundisa me na procès affaire egola bina file wo togani yango obebisi réputation ya papa no parce que papa naza artiste monene nalela est fort siko makambo boye donc bien te kaka mwa bapori gate fo batika makambo wana yana sens te bon so fali asali baje wana eza bango na bango baartiste babatele na bango donc wana ya bango na bango mwana kokota yango te mais mwana siko nde atombe na se parce que akoti makambo ya papa akiti jusqu'au carrière ya papa na ye aura pasi makasi parce que nalela ye fort nalela ye vraiment fort bakiyitelinga carrière ya motu na ngai donc esenga mpe apasi makasi na sepe nango te nde moni oyo resonaka affaire egola ya bien esalaka ya bien wana ka ya mokie wana ebele mais siko na kosalaka pela te mpo na kokala koyemba te vraiment